C'est encore possible. Nzembo na biso ya révolution oyo papa Moloto atikelaki biso, c'est encore possible. Tolobi 2015 déjà c'est encore possible. Alors shalom partout bozani, peuple congolais, peuple congolaise, ba mama bandeko nyonso tika ete kimia na mokonzi ebila bino bisika bozwani. Eza pasi pe mawa na tranche oyo ya mobilisation toza koya liboso na bino mpona ko révolutionner bino, tozomemela bino ba message ya révolution de ce qui se passe na mboka na biso Congo. Toyebi ke oyo ezali 3e jour o bandeko na biso bazokobima libanda bazosala révolution. Bandeko na biso ba étudiant pe ba étudiante, vraiment félicitations tolemba te losambo nange ezali vraiment ke nzamba pesa bino makasi, nzamba longola bino nzala tokende tina suka. Même Bible lobi celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nzamba tala ke bandelité mais azotala suka. Alors yango wana vraiment toza kosala appel na bino nyonso tu ba mama ba papa ndenge na oti koloba kala mingi te to messager pe azo kosala mobilisation azo lobela biso ndenge ba oti koboma 150 congolais na Chine. Je crois boza informé nango et boye barake tant information zo ya ke ba bomi 150 il faut to specte que eza 150 peut-être cause à la plus. Alors wana nde ezali lokola oyo bapesi mais tondimi te ke koza na nombre wana. Alors biso moko foto yeba mokonzi ya mboka tozongela yango ntango nyonso to alobaki ke cette guerre c'est long et populaire. Bitumba oyo ekozala molai pe ekozala partout. Yango biso bana ya diaspora, biso bandeko ya diaspora, ba congolais ya diaspora partout, bandeko na biso partout esika tozwami tant oyo ezali ta ya révolution. Toyebi ke toza na binemi na biso ya kati, ba binemi ya kati eza kaka bandeko na biso moko ba congolais oyo bazali binemi na biso ya kati, mais toyebi ke nzamba ko deal na bango parce que ngongo yo toza ko bunda biso moko te, toza ko bunda na nzambe elongo na nzambe. Alors nzamba zozwa contrôle ya Congo parce que makile etangi mingi batu bakufi ebele toleli tango molai ba inosa bakufi toujours souci ya mboka. Alors nazo senga yo mwana mboka mama papa bisika yo zwami tozosala contribution ya 1 pound. 1 pound na yo to bakonte zawana mutaza ko récolter ngo zali passer njubila kopesa mutu moko te parce que même nzamba zo ba le cœur de l'homme est méchant. Tokoki kopesa na volonté mais batu su bakotia na poche na bango mais ngongo eza ngonga kotia na poche te. Tolingi vraiment Saint-Esprit a touché yo bakonte zawana ezaloza na Paris ezozali wapi. Tolingi vraiment Saint-Esprit a touché yo asimba yo osala initiative yo moko sans ke ba pousser yo pona ko contribuer pour na bandeko na biso ya Congo makila etangi na Congo pona mabele na biso afin que tozwa bosomi. Alors message auto ko pesa biso na nini na émission auto ko sala bino mo bolandi ngo boza ba témoin auti ko benga na bureau ya son excellence président ya France bolandi ngo ba kati fond do balingi même pas koyoka makambo ya Congo. Donc communauté internationale ba yebi ce qui se passe mais na lingi na ko révolution maman parce que biso ba maman nde tozalaka na mukumba tozalaka na charge tozalaka na fardeau. Maman na ngai na ngongo yo mukili mobimba partout ba yebi makambo ezoleka même so bolandi na ba news na ba Evo News bazolobela ngo te parce que ba yebi ce qui se passe ba sekenyo so o ba basalaka ba complot na ba yebi yango wana Bible même Bible na toujours na Bible lobi que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme mais béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Bandeko nanga peuple congolais to se confie na batute to se confie pe na parti politique moko te parce que soto bito se confie na mutu to kozala dessus soto bito se confie na parti politique moko to kozala dessus mais to se confie na Nzambe parce que Nzambe yo abimisa ki bana na Israël na boumbu ya Pharaon azape capable pour na kobimisa biso ba congolais. Alors yango naza ko motiver bandeko nanga na yebe ke bele bazokufa na révolution ezalaka toujours bongo. Alors toza kosenga mawa na Nzambe vraiment et accompagner bandeko na biso baza na mboka Congo na bitumbo baza kobunda Nzambe a épargner vraiment ebele minduki na bango
baza kotia ezonga kati na banguna. Alors bandeko balatisi bango ba uniforme ke bayeba kobunda po babundisa ba peuple congolais ebele pe baza na bayebi na bango mboka te. Tous les quatre coins ya Kinshasa bayebi na bango te, baza na bango ba mboka te, balatisi bango ka bateni bayebi pe kobeta pe masasi te. Alors ngana ye ko encourager bino ba étudiant ndenge babomi bino bolobi ke babomi bandeko na biso ebele ba étudiant likambo ebokotika yango te. C'est le temps, c'est le moment, opportunité. Nzamba azopesa biso tokende nango tina suka. Ata so basali ndenge surtout pour na kokata ba communication, parce que communication déjà ko permettre surtout se communiquer na internet et puis na ba téléphone. Vraiment nzamba kopesa ka maele mususu ba stratégie nini obyo bosala sur le terrain na mboka. Biso pe awa toza pe kosala ba stratégie ndenge ni tokoki kosala, mais tozo compter tozo sala kaka po to sala procédure wana na ba lettre na nyoso, mais toza ko compter si batu wana te parce que ba yebi yango toza ko compter mingi na nzambe, parce que soki nzamba lobi loba moko na tina na Congo mutu te akoki ko résister nango. Nzamba aza mopepe nana ngo akoki ko telemisa mopepe azate. Nzamba azaka mai nani akoki ko telemela mai. Tozo mona ngo ba inondation tout ça la maka inondation soki ese salami nani akoki ko ya pona ko arrêter inondation na azate. Alors nzambe na biso aza bongo, nzambe aza mopepe mutu akoki ka mopepe azate, nzambe aza mai mutu akoki ko arrêter mai azate. Alors yango toza kosala appel na bino na ngongo tozoloba mutu toyebi ke yenda bandaki ko gouverner mboka na biso siko akimi na Kigali akimi kuna po kuna nde abongisi yango lokola eza abongisi yango akomisa yango lokola poto atiki sikoyo ba inosa oyo bokokufa bokufa le boboma ba congolais bosala nyonso tu bokosala me na ngongo tozoloba akimi na ye aza na Kigali. Alors nzamba zozwa contrôle na Congo naza kosala peine na bino toujours ba maman to contribuer 1 pound to contribuer ba maman musu ba bima be na 1 pound coûte eza na muke nga na kotia na 5 livres na kosala na kotia 10 euros na kotia do tia nyoso tout limité ke biso to sengika chiffre wana ya 1 pound. Alors Saint-Esprit ye moko a convaincre yo nyoso yo kozala nango. Toyebi ke bandeko mosusu mpe bazuba initiative mboka na mboka nini Londres, Birmingham, Leeds partout nasolaki meme na bandeko mosusu abi biso mpe tozosala organisation na biso eza nango mabe te parce que mboka eza monene bituba mpe eza monene eza mabe te ya kosala bainitiative tutu me bainitiative yango tosala tuke toyeba koabuti koatteindre baobjectif. Par exemple bandeko oyo ndeko moko mama moko tobenga nga abi mama bena awa na Londres tozobongisa ifo marche moko tosala mais naza informé mais peut-être na obenga maman mususu na tuna emet maman Lili pour la information ya marche o tolini to ça na Londres. Mais to kosenga maman Lili boyebi dernièrement biso ba maman tozalaki dernièrement na parlement nde mutu ezwaka décision ya makambo, parlement nde ezwaka epesaka mibeko, parlement nde etalaka makambo ebele. Alors ba mama boyebi na kata organisation na biso tolobaka justice et la liberté pour la femme congolaise toza ko défendre ba mama boyebi dernièrement tozaki na parlement. Alors bandeko toza ko bwaka mbela na bino soki vraiment bozu initiative ke biso nyonso tokende tosala piqué il faut tokende na parlement tokende ko tosala ba réflexe na biso tosala ba banderole na biso tokende ko telema na parlement tokende pas premier ministre te premier ministre mutu azwaka décision te ezali parlement nde mutu azwaka décision. Alors bon pesa DVD cassette autant que vidéo tant que les cas bon panzango bon pesa bande usu parce que souci ezali que message eleka parce que ce message bato azu message c'est baza informé te eza pe passe. Alors toujours ça l'appel na bino il faut to kenene na parlement ba papa ba mama bilenge to boy to sala ndenge to sala kitu wa liboso bato bazu ba mbongo charité ba bimisi so libanda to mona pe objectif moko te non. Awa l'année oyo c'est encore possible 2015 ezali année c'est encore possible ba initiative ya bien to sali pe to atteindre objectif. Alors to sala te to sala ka pour na sentiment to bimaka pour non. Donc il faut avant to sala to méditer to raisonner que non objectif fini to li to atteindre et lo ni to li to atteindre parce que bande ko na biso ba kufi ba étudier ba telemi kuna biso pe kotoyo esengeli to telema. Alors ko telema na biso il faut to sala ba plan d'action to yeba que toza ko atteindre objectif fini.
Alors bandeko ba congolais place bozali toza ko mobiliser bino vraiment ata boyebi ke toyoka na kate toloba na kate mengongo ezali ngonga ya mboka na yebite po ba mususu o ngana okende po boye dongongo eza ndenge wana te soki initiative eza ya bien bo pesa biso yango bo informer biso yango tozala na temps pour biso surtout toyeba ko conquérir na lobaki on la fois passée na ba maman que chaque vendredi tozaka na intercession ko bondela po na mboka à partir à minuit peut ko bonde pour na basai na Nzambe tolobaki 2015 biso to ko continuer ba ko conquérir to ko continuer na ko bonde la biso ba mama ko conquérir na zela na mabolongo parce que mabolongo eleki minduki na bango nyoso tu wana alors na yebite et là on y na bosani awa je crois na bosani te donc félicitations toujours na bandeko na biso ya mboka oyo bazo sala nzamba pesa bino makasi bitumba oyo tozokende nango tina suka bandeko États-Unis bandeko ya nini ya Canada bandeko na biso ya Suisse bandeko ya Paris bandeko ya Belgique vraiment vidéo bo panzango na bandeko nyonso biso tout sala ba initiative to ya na ba initiative ya bien ni to ko sala ni to ko atteindre eza pona mboka na biso toujours alors ba mama bobo sala te mutu moko a décourager te mutu moko aya te parce que to yebi ba ennemi na biso to sala ba ennemi belé intérieur bazana kati awa mais total nano objectif fini toni ko atteindre ni tozoke nango pona mboka parce que ba douana ka ba ennemi na biso intérieur bango boko ba ko changer la vie na bango parce que même toyebi que les gens changeront toujours la vie mutu a changer ane kaka to mona boyo bato baza ba ennemi na biso intérieur so ba kambo changer dans un clé d'œil o mona ba changer na bango alors ba douana to kotikela ba papa baza ko bunda bitumba ba ba ko dim na bango ba ba ko sila na bango parce que eza normal te muto nzambe akeli oza na mai na makila ba situation ezoleka na mboka na biso ezosala mpe pasi te ezosala mpe mawa te donc na yebi te atako mbwa atako soso ayebi ke oyo kolo na nga oyo boye mais batu oyo nzambe akeli biso ne lilingi na ye toza na mai toza na makila quand même toyokaka mpe pasi toyokaka mpe mawa tala ba oyo bazokufa biso toleki bango na nini mama yeso moko otobenga na Birmingham awa ndeko ne moko azwi masasi donc makambo eza ebele. Alors, bandeko tosala quelque chose, ça c'est quand tolobaka, non, il faut tout passer en action. Il y a une collection, oh, ba 1 pound, oh, tozo sala, maman, ba projet za munene, makambo za munene, batu na Nzambe, batu na Nzambe, moi, ba lobango, visiblement, exact, mais na 1 pound na ozo tia, et ko sala quelque chose, peut au commun la que non, ba atteindre na objectif, parce que ba ko sala na biso bongote. On dirait toza na mibalité, on dirait toza na mibalité. Et mibali belé ba sombi bango, biso ba maman to continuer liti oyo ko cotiser na ba prière nzamba lo sabiso. Nzambe na sa ilo sambo, tango mwasi atele makanzambe na sa moko o na za ko représenter mwasi nyonso na mokili mobimba o azolanda message oyo. Na pasi na motema na bandeko na biso baza ko boma ba makile tangi ba moloto ba kufi pona mboka. Nzambe susi pasi na motema na ngai do sambo na ngeza leke nzambe ba o ba telemi na mboka pesa ba o makasi oyo pesa ki na Samson pesa ba o makasi oyo pesa ki na David ba lemba te cette guerre selon long et populaire pe longi sa biso nzambe protéger bango pesa ba o makasi longola bango nzala to bunda bitumba jusqu'à na suka jusqu'à ce que banguna na biso ba kima ndenge banguna ya Israël ba finissé ba kimaki dans le nom puissant de Jésus que la victoire nous appartient nzambe na communiquer ba manyo surtout ba se révolutionner ba yo capable na mitema ba telema pona obunda pona mboka na biso dans le nom de Jésus nzambe acha kimia kati na dini merci baba moto oyo ale moloto abelelaki